IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Dans la TV pour montrer soyez baké, il y a un problème. Non, 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 non. Je suis contre Milo Kowana. Témoignage à solo rendre gloire et panzambe. Nabi ke bato belé boza contacter nangai. Papa, nabi témoignage ya solo rendre gloire et panzambe. Non pas les questions à TV. Attends, imaginez bato babiki 4 na sida na lekisa bango na média. Papa témoigné nde nazawa nzamba prophète Jérémie kinkela prophète nzambe nzambe na biki singa tala. Bato ba mona zaki na sida. Nzambe déjà yebiki abiki sié. Ngape déjà na moni abiki. Ba docteur ba moni abiki. Papa miracle ça possible na fina yo. Papa maman miracle ça possible na fina yo. Longo la doute. Longo la doute. Kota contact nanga prophète nzambe. Plus 243 89 99 61 014. Na longwe na bato sida 4 babiki. Maman moko benginga sali 15 ans de mariage. 15 ans de mariage. Abotakati. Abali abotakati. Quelle humiliation. 15 ans de mariage. Abotakati. Maman a continué ma prière. Na saline ma prière. Na yebisi mi maman nenge na osana ma prière on nzamba visita Anne, a visita Anne, a visita Sarah, a visita Elisabeth, a visiter. Obi papa na sali ba semence belé. Na semaine na sali bo France. Papa mbongo na yebisi mi maman zana kimia. Objectif na ngeza mbongo na yote. Objectif na zana ngo eza solution on nzamba linga pesa yo. Mama kota contact na prophète nzambe. Na sambeli na mama wana. Na pesi ba directive nzamba pesa nga respecter kaka ba directive, respecter kaka ba programme prière au monde na loboko nzamba. Mama olelo ye wana azana zemi. Azana zemi. Ba docteur ba consulter a côté échographie. Aleki na ba consultation ba docteur. Ye wana zemi monani. Ye wana zemi bimi. Pourquoi pas moi? On me tourne pourquoi pas moi? Est-ce que baningo bazobota bazabasite lokola ngai? Baningo bazobota bazabibalite lokola ngai. Pourquoi pas moi? Yo pour me tourne la question. On me tourne ka. Pourquoi pas toi? Elanga liboto mabe na yebeke muto yo lakela ka mabe fine ebebaka. Muto lobela ka malamu fine ko makamusika ebongaka. Mais souci nanga eza on lobela libota o mabe papa mama. Mutu nina telemi na famille alingi alobela fino mabe. Balaka ko benga balam alakela Israël mabe. Est-ce que oyebe muto lobi maloba pona yo mikande bimate? Au père de Moussala oyebi muto lobi maloba pona Moussala wana. Lelo zo bota te est-ce que oyebi muto lobi maloba pona manque ya ko bota na yo stérilité na yo eza causé par qui? Lelo au côté la monde ya ba échec, ba échec moko prolongé. Est-ce que oyebi cause ya échec a vie na yo? Balaka bengi balam alobi yaka lakeli na ngali bota o mabe papa na fina yo babenga nani akomisa makambo ekomi na fina yo na fina yo babenga ki tata mwasi nini babenga ki noko nini oyo maloba ne elanjo même na poto place ozali otika Kongo kala dépose na poto na oloba na mutu mwazo na nga siko za na Belgique mama yo na zolo banoza na AVC mama za na AVC AVC wana oumeli na sali 6 mois yango 6 mois on est sali nana za cause ya AVC na yo problème non se comme na via mutu e utaka quelque part ya yo problème ozo mone utu wapi eza balak nazo luka malheur ya Israël nana luka malheur a fina yo nana luki malheur makambozo mona papa nana luki malheur makambozo mona mama mutu luki malheur ya fino kombo nani azanani. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Nana botama naza mosakoli nakotikala kaka mosakoli vina ngai pe via basakoli aya nzamba ba profeta e nana botama naza mosakoli nakotikala kaka mosakoli vina ngai via basakoli Yesu nzemba ba profeta e ya ya o ya ya
ya ya oh ya 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 oh ya 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 nzamba ba profeta ya ya oh ya 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 oh ya ya oh ya Yesu nzamba ba profeta ngana botama naza mosakoli nakotikala kaka mosakoli vina ngai via basakoli Yesu nzamba ba profeta zamba pambola mutu nyonso batu nyonso bamesana kolanda ngai eza ya bino le prophète Jérémie Kinkela prophète ya Nzambe zamba pambola yo papa zamba pambola yo mama bato ba mesana kopesa nga confiance bato ba mesana kolanda ngai zamba pambola bino et puis bato nyonso oyo ba benga nga bakota en contact nanga na sambela kana bango nazomona bino partout dans le monde entier zamba pambola bino bozala toujours branché connecté ya kolanda ya bino prophète Nzambe le prophète Jérémie Kinkela bien-aimé dans le Seigneur Nzamba pambola yo nazana esengo makasi leo na plateau parce que nazana ba témoignage ebele elandingai nazana ba témoignage ebele nazana ki na 4 personnes bande kolanda la service na bango prière bazaki na sida 4 personnes bazaki na sida musuba misusu ba beti na bango ba beti na 7 ans bamsusu ba 3 ans bamsusu ba beti na sida wana ba 5 ans musu ba beti na 9 ans tala ba koti contact na prophète Nzambe 4 personnes bazaki na sida na yebisi bango ndena lobaka chaque jour nazana mungu ate mafuta te nazana bougie te singate na kopesa mutu eloko nazaka na mweza kombo Yesu Masia Nzamba Jacques Verno o nazote ya yo na pesi bango ba service ya prière na sambeli na bango lelo na ba témoignage ba keko salisa ba examen bango nyonso 4 ba biki na sida wana ko ça examen côté na ye wana pas que côté parce que là qui 4 personnes avec un problème à sida ba biki bien aimé c'est que le nom de Jésus peut faire na ngina solo la non le thème moko mukuse pourquoi pas moi pour nani ngate est-ce que makambo ya malamu islam la baninga pourquoi pas moi mabala ya malamu baninga bazuaka pourquoi pas moi est-ce ngo baninga bazuaka pourquoi pas moi kimia baninga bazuaka pourquoi pas moi est-ce que na mokilio yo naki kotika baninga naki kotika ba misusu pourquoi pas moi eza question maman metunaka eza question papa metunaka pourquoi pas moi est-ce que makambo sama na famille ba noko po ni na famille na ngai est-ce que makambo sama na bana papa ya grand frère na ngai na makambo sama na bana tata mwasi et ça na pas petite sœur na ngai pourquoi na bana ngai salama kate na bino na famille ba fête zakate lobeza la collation moi na maternelle loba moi na kuli mais fête à libala ezakate na famille pourquoi pas vous papa pourquoi pas est-ce que bato bazo sepela nzamba koto na mulongwa bato bako sepela te maman moko bi prophète et l'on a sepela ngo pa na weze loko moko matea ozote ezo toucher metema et puis na kanisa que loko ba prophète wana basenga bato bambongo nazaki déjà découragé na benga kalisu ba prophète na YouTube te mais muteme toutaki na benga yo te on a bengi yo obandi ko solana ngai obi papa na observer yo pendant 2 mois ya ngoyo na solola na yo o sambela po nanga o sengi ngata 100 francs te o sengata 100 francs te na yebisi mama objectif nanga ezambongo te mais objectif nanga ezana te ya liloba Nzambe na sala propagation komba Yesu na lakisa batu likambo komba Yesu ko sala Yesu na zote na media ozo charge a vie ngai na obi Yesu ono te na media Yesu no te ozo la nanga na bureau ozo la nanga na ndako ozo soin na ngai souci nanga ezambongo na yote 4 personnes bazaki na sida babiki yo se retrouver na kao baninga ba se retrouver ki nango contacter nga na numéro affiché benanga komela nga kana yo tikela nga message komela nga ne baninga ba komaki papa na komelo depuis quel pays depuis tel pays na komelo depuis tel pays papa kana ngeza kaboy na biso 4 personnes bazaki na sida ba témoigner nazalaka na habitude ya kozwa elongia batu kota na TV pour mutu nyonso yebake yazaki na problème non je suis contre
contre biloko wana. Témoignage à solo rendre gloire et panzambe. Nabi ke bato belé boza contacter na ngai. Papa, nabi témoignage ya solo rendre gloire et panzambe. Non pas les questions na TV. Attends, imaginez bato babiki 4 na sida na lekisa bango wana média. Papa témoigné nde nazawa nzamba prophète Jérémie Kinkela prophète Nzambe Nzambe na biki singa tala. Bato ba mona zaki na sida. Nzambe déjà yebiki abiki sié. N'appelle déjà na moni abiki. Ba docteur ba moni abiki. Papa miracle ça possible na fina yo. Papa maman miracle ça possible na fina yo. Longo la doute. Longo la doute. Contact nanga prophète Nzambe. Plus 243 89 99 61 014. Na longo na bato sida 4 babiki. Maman moko benginga sali 15 ans de mariage. 15 ans de mariage. Abotakati. Abali abotakati. Quelle humiliation. 15 ans de mariage. Abotakati. Maman a continué ma prière. Na saline ma prière. Na yebise mi maman nenge na osana ma prière nzamba visita Anne, a visita Anne, a visita Sarah, a visita Elisabeth, a visiter. Obi papa na sali ba semence belé. Na semaine na sali bo France. Papa mbongo na yebise mi maman zana kimia. Objectif na ngeza mbongo na yote. Objectif na zanango eza solution on nzamba linga pesa yo. Mama kota kontak na nga prophète Nzambe. Na sambeli na mama wana. Na pesi ba directive nzamba pesa nga respecter kaka ba directive, respecter kaka ba programme à prière au monde na loboko Nzambe. Mama olelo ye wana azana zemi. Azana zemi. Ba docteur ba consulter à côté échographie. Aleki na ba consultation ba docteur. Ye wana zemi monani. Ye wana zemi bimi. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Est-ce que baningo bazobota baza pas cité lokola ngai? Baningo bazobota baza mibalite lokola nga. Pourquoi pas moi? Yo po metunaka question. O metunaka. Pourquoi pas toi? Pour nani te maka mamala mo samera baninge samela pe yo. Pourquoi pas toi? Pour nani est-ce ngo baninga ba monaka yo po monango te? Pour nani resito baninga bazuaka yo ozwango te? Est-ce que ezaka na vie ya baninga pourquoi pas ezape na kata vie na yo? Komela nga problème na yo. To sambela Nzambe. 089 99 61 014. Ote plus 243 liboso. Plus 243 89 99 61 014. Il y a eu problème mes amis. Pourquoi pas toi? Est-ce que bateau va aussi la fierté famille cause en nombre na bangote? Est-ce que bateau va aussi la famille son nzamba ko sa teza la payo? Est-ce que bateau va aussi la combo na kata mboka nzamba ko sa teza la payo? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Ana sala nini nzambo yo? Po akoma elembo nzambo yo. Elisabeth asala nini nzambe na ngayo? Po abota Jean nzamboyo. Bartime asala nini nzamba basakoli. Po miswe fungwa ma nzamboyo. Ngana lelio nzamboyo nzamboyo na lelio nzamboyo. Yo pozo lela. Osali nini po mériter makambo zo mériter. Yisa. Komboye ce kolongo la soni place soni ezalaki. Et quand il ça passe ezalaki. Et qu'on peut ça ba document place ba pemela ki ba document. Nalingo tanga na Bible. Tanga na Bible. Tanga na Bible. Nombre chapitre 22. Nombre chapitre 22. Tanga na Bible. Verset 6. Nombre chapitre 22 verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Viens, je te prie. Maudis-moi ce peuple, car ils sont plus puissants que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et les sacherai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Viens,
maudis-moi ce peuple. Car je sais que celui que tu bénis est béni. Et celui que tu maudis est maudit. Écoutez-moi très bien, peuple de Dieu. Awa eza Balak au solana Balam. Balak azobisa Balam alobi yaka olakelelanga libota oyo mabe. Yaka olobelelanga libota oyo mabe. Na yebi ke muto oyo lakelaka mabe vine ebebaka. Muto olobelaka malamu vine komaka musika ebongaka. Mais souci nanga eza olobela libota oyo mabe. Papa mama mutu nina telemi na famille alingi alobela vino mabe. Balak ake kobenga Balam alakela Israël mabe. Est-ce que oyebe muto alobi maloba pona yo mikande bimate? Au père de Moussala, oyebi muto alobi maloba pona Moussala wana. Lelo zo bota te, est-ce que oyebi muto alobi maloba pona manque ya kobota na yo, stérilité na yo eza causé par qui? Lelo au côté na monde ya ba échec, ba échec moko prolongé. Est-ce que oyebi cause ya échec a vie na yo? Balaka bengi Balam alobi yaka lakelelanga libota o mabe papa na fina yo babenga nani akomisa makambo ekomi na fina yo. Na fina yo babenga ki tata mwasi nini babenga ki noko nini oyo maloba ne elanjo même na poto place ozali otika Kongo kala dépose na poto na oloba na mutu mwa zola nanga siko za na Belgique mama yo na zolo banoza na AVC mama za na AVC AVC wana oumeli na sali 6 mois yango 6 mois on est sali nani za cause ya AVC na yo problème non se comme na via mutu e utaka quelque part ya yo problème ozo mona uti wapi eza Balak nazo luka malheur ya Israël nana luka malheur a vina yo nana luki malheur makambo zo mona papa nana luki malheur makambo zo mona mama mutu luki malheur ya vino kombone nani azanani komela ngai to sambela mutu wana ataza ndenge nini nazo croire na nzambo alola nzambo ko isaïe plus 243 89 99 61 014 kota contact na prophète Jérémie qui est la prophète nzambe mutu nena luki makambo zo mona na fina yo kombone nani mutu nena sali ba réunion asali ba complot pona makambo yo zo mona lelo banano ba makambo ose lezo simbate lelo échec total et continue kata foyer na yo moi sakangi biloko akei ba bengani na musala nanaza à la base nanaza cause ya makambo zo komela yo yo kendaka ko foot la faut garantir si la ozonga qui est à la base de tout ça qui est à la base qui est à la base qui est à la base ya makambo yo zomona yo to bandi projet bien ote mutuka na nzela il faut mutuka na ezwa kaka ba problème il faut tout à faut ba kangango faut ba panne faut ba problème qui est à la base de tout ça kota contacter na prophète nzambe prophétie et kosunga biso to détecter la personne qui est à la base et puis to kota na prière. Prophétie peut sa solution té mais prophétie elles ont même bisoto yeba base ya likambozo mona ezanine lorsque tu détecter base tu activer prière papa mora bengi ngai babota mwana za aveugle mwana mona raté mwana comité na 5 ans à mona raté mwana raté bako batamboli na l'église batambole pa ba prophète batambole bisika ba okeko tambola mais lorsque bakutana na prophète Jérémie qui la prophète nzambe babi papa to bengi ba prophète belé to sambeli na bandenga nyos mwana oya botami aveugle azobikate na bi problème ezate to kota na kata prière et ça na makambo nzamba osala 5 ans mwana mona kati papa
n'oublie pas, la Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Zambe mutasala misu, ti mwana bota mazomona te, zamba yebe loko ni ako changer pour mwana mona. Zamba yebe loko ni ako changer na kata vina yo pour matrice e bonga. Zamba yebe loko ni ako sa na kata vina yo pour nengo bota kate obota. Ayebe loko ni ako sa na kata nzoto na yo. Ndenge ozoka musala te ozo musala. Kota contact na prophète Nzambe. Kota a contact na prophète Nzambe. Batu nyonso bande ko benga nga bazaki PDC na bisiko bataki mitema et pas basala Nzambe et pas ba chers collègues bataki mitema bazaki desi bakota contact na ngai na zema témoignage ya malamu yozo landa ngai ba numéro chaîne yango wana meka ko tuna ki prophète Jérôme Kinkela et ça mutu moko ta pesa la doléance ya mabe par rapport à sujet na ngai. Parce que l'objectif nanga est la solution à vinayo. Objectif nanga est la omona le boko ya Nzambe. Objectif nanga est la miracle et ça manakata foyer na yo. Kota contact nanga. Ozobelisa nani. Nani ayo za nakata prison. Dossier n'est pas compliqué. Qui est à la base de tout ça? Qui est à la base? Balak abengi balam alobi lakele langai bango mabe papa mutu nini babenga na famille alake la famille mabe mutu nini atelema na famille papa alobi la bino mabe mutu nini atelema na vina yo alobi la mabe eza moi sinini o vivra ne bokabona yenda komo alobi la fino mabe. Qui est à la base de tout ça? Qui est à la base? Papa, problème non c'est comme on a vu tout dans la place où taka. Yo kana bisa yo. Bitumba ya ba Philistin na ba Israélite, ti Israël bazo bunda. Goliath a telemaki, lokola barrage, lokola obstacle, lokola problème pour Israël. Bana Israël na kata Égypte bazo souffrir na kata emprisonnement parce que Pharaon azalaki obstacle, azalaki barrage, azalaki barrière. Problème ozo monesa na mutu moko. À tes barrières, à tes barrages, oyoko sepelate mutongo zanani. Qui est la personne qui est à la base de tout ce que tu es en train de vivre? Ma réalité au monde nani azana simanango. Kota contre le prophète Nzambe. Makambozo mona nani aza à la base nango. Plus 243 89 99 61 014. Bidozo ma balaka lobina yebi. Celui que tu bénis est béni. Et celui que tu maudis est maudit. Papa, il y a un batumoussou na famille ba telema. Pour balobela batuma loba mabe. Akenda poto, tokota soko simba. Azu musala, tokota soko simba. Akoti prison, tokota soko robima. Akoti hôpital, tokota soko robika. Mutu wana telema kaka koloba maloba mabe. Aloba toujours maloba mabe na famille aloba maloba mabe. Na lupango fandaka mutu ni na lobaka maloba ya mabe ya mumo na toke kope simbaka te ata bangajo afu musalebeba aussi sera ba contrat ba révoka kayo kaka papa maman kota contact na prophète Nzambe. Qui est à la base de tout ce que tu es en train de vivre? Qui est à la base? Balaka ke kolukela Israël malheur papa maman mutu ni na ke koluka malheur pour na vie na yo. Bitumba vino mingi pesa rabatu nyonso yo osungaka. Bato yo liesa na ndaku na otan londe babalukeli yo. Bato tangisa lelo babalukeli yo. Bato sala bolamu lo babalukeli yo. Ozwa kende kwa fana na ndaku na yo lelo babalukeli mobali na yo a détourner les balles na yo. Qui est à la base de tout ce que tu es en train de vivre? Qui est à la base? Qui est à la base? Balak aye ko luka Israël va souffrir. Papa maman nani azo luka yo o souffrir. Muto maza nani? Kombone nani? Est-ce que yebi? Kota a contact nangai. To luka mutu wana et puis to sambela. Komela nga problème na yo. Komela nga situation na yo. Nazala ba témoignage belé le ko yebisa yo. Nazaki na batu bazaki na malade de diabète. Batu bazaki na maladie ya sucre bazaki misato nazala batu bazaki na cancer bazaki 5 na pesi bango ba programme ya prière na bandi ko sambela na bango lelo nazala ba témoignage bela ko pesa pose problème nanga ezaka moko na lingaka te mutu abiki na lakise na TV na miso batu na exposé na batu a quartier ba yeba kazaki na diabète
Na bato a quartier ba yeba keza ki na ba femme de nuit mari de nuit na linga raté moto abiki apesa lokumu panza mbesile yosko zolo ba papa moto nga biki po ni ye mo alekita loba ah papa moto abiki na sida na lekiselongine na TV bato nyonso na veni ba yeba keza ki na sida non 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 moto abiki na cancer na lekiselongine na TV bato nyonso ba yeba keza ki na cancer non 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 lokola déjà ba biki na yebise ki bango ba pesa lokumu pa ya nzambe témoignage na bango yango nazo beta pour fortifier yo et peso courage rien n'est encore tard rien n'est encore tard tout est possible à celui qui croit qui est à la base de tout ce que tu es en train de vivre. Balaka bisi balam maudis-moi ces peuples maman yana mutu musuti ozolala azoluka maudire vinayo ezala mutu mususa oluka bebi sabana na yo génération banano et beba ba mariage simba te mutongo aza à la base ya makambozo mona zanani azanani mutongo azanani oazo manipuler vinayo azanani Bible zo ba Balak tama yebisi bala makambo bala makomi mjour ango pour laquelle Israël mabe pour laquelle Israël mabe Bible solo ba anja nzamba kutani na Balam alobi na Balam au contraire ya makambo balaka lobaki na ye na sakoli na mama ozolanda ngai zamba ya ko contredire maloba banguna na yo na lobi nzamba lola a contredire maloba banguna na yo baloba ko kufa na maladi wana nzamba contredire bango baloba ke side ko bomo nzamba contredire bango baloba ke libala no ko kufa nzamba contredire bango baloba ke salaire ne ko bimate nzamba contredire bango baloba ko kufa na prison nzamba contredire bango baloba ke dossier na yo ko za clarté moline ko za nzamba contredire bango na lobi contradiction ya nzambe kota na langage ya ba adversaire na yo o ya zone dimanga bête la nzamba boko makasi place azali. Gloire à Dieu qui est à la base de tout ça, qui est à la base de tout ce que tu es en train de vivre. Pourquoi pas toi papa? Pourquoi pas yo réussir? Pourquoi pas yo évoluer? Pourquoi pas au document? Pourquoi pas au bala? Pourquoi pas au bota? Pourquoi pas mon abola manzambe? Pourquoi pas makamama la mo samela ka baninga ça na peine fina yo. Plus 243 89 99 61 014. Je réponds au des prophètes Jérémie qui est la prophète Nzambe. Benganga mama benganga papa. Nazana eloko makasa ko peso te ceux qui prièrent te. Nazana eloko mususu te ko peso ceux qui prièrent te. Ndozo mona ngamo bimba. Nazaka na prière on a ko pesa yo. Prière est arme lourde et change la situation. Et change la situation. Contact nangai. Respectez ma directive. Benganga to sambela. Komela nga sujet na yo. Komela nga problème na yo. A des problème et oumeli. Et puis si on passe na mutema, on partage kango na batute. Komela ngai na osambela pona yo. Na yebi makambo nzamba osala na yo. Na yebi makambo nzamba linga sala na vie na yo. Papa mo rabenga bi papa depuis na banda musala soda. Nga ba grade bimarate. Fonction bimarate. Na côté a contact na ye. To bandi ko sambela. To bandi ko sambela. Na sambela na papa wana. Na priya na ye. Na gêner na ye. A respecter ma directive. Lelo oyo. Akoma colonel. Akoma colonel. Akoma colonel muto ba grade banda ko bimate. Ba fonction banda ko bimate papa. Pour na kana yo. Pour na kana yo mama. Pour na problème na yo papa. C'est possible. Zamba résoudre ango. Kota contact na ngai. Balak akeko benga balam pour alakela Israël mabe. Est-ce que oyebiti grade ne bimarate mutuni na lakela poste na mabe. Mutuni na lakela kombono mabe. Ya yo teni ba lakela mo mabe. Moye teni wana elata ba magalo ya makasi ezate pour ba lakela teni no mabe. Ya yo fi ba lobela ngo maloba mabe. Ya ngo mono fanda kana basité o fanda kana mibalité parce que balaka benga ka balam alobelo mabe. Paul Azoloba, comme la mort est entrée dans le monde par une seule personne, la vie est entrée aussi dans le monde par une seule personne. Lokola liwa ekote kina mokila nzela mutu moko, bomo ipe ekote na mokila nzela mutu moko, liwa ekote kina mokila nzela Adam yemoko, akoti si liwa.
bomo eye kokota na mokili na nzela Yesu ye moko na sakoli soki malédiction eye ki na nzela mutu moko ndengo sola ndanga prophète Nzambe bénédiction eye pe na vina yo soki maloba mabe esimba ki vina yo na lobi lelo maloba malamu esimba vina yo soki bilakeli ya mabe ya famille papa ya famille mama esimba ki vina yo na lobi lelo Nzambo na zote ya yo alongola ka condamnation alongola ka bilakeli mabe alongola ka limitation oya son dimangaye no bilelo ndongo sola ndanga miracle et ça manakata vina yo problème ya yo ezanini qui est à la base ya makambo zomona balaka bengi balam Allah kila Israël mabe ba benga nani ba pesa nani mbongo po abebisa vina yo ba futa nani mbongo po abebisa classe bana na yo ba futa nani mbongo po ba longolo na poste ya musala kota contact na prophète Nzambe na lemba déjà ba prophète obenga bango mbongo obenga bango tinda ayoka ta problème no te pesa ngai nazalaka bongo ti tuna batu nyonso ko vérifier ngai nazalaka bongo ti solo bi papa pona ndima témoignage na nazala groupe na ngai ya prière ya batu nyonso atembeloko la yo ba kota contact na ngai ba comprendre que prophète Jérémie prophète Nzambe azalaka bongo ti souci na ngeza mbongo na yo te mais souci na ngeza solution ya vie na yo na soki ce message nanga a Balak abengi Balam ayebisi la kelelanga libota oyo mabe papa mama mutu nini yango atelema alakela vino mabe atelema alobe na ndaku na yo yango moni récite na vino ezalaka te po mutu wana loba maloba baloba maloba pona musala ozo sala baloba maloba pona fina yo baloba maloba pona carrière no ato sali be fort esimba kate baloba maloba pona libumu na yo yango mono bota kate papa obota kate mama po balobela yo maloba mabe mutu angwaza à la base eza nani to yeba ete priorité eza prière biso to sambela total résultat ya makambo nzamba osala total résultat naza ba témoignage ebele ba aveugle ba moni bato sida bangwana babiki ba paralytique bangwana batamboli nazalaka na habitude tia komema bato babiki na TV bato ba mona bilongi na bango ba mona bango non wana za respect ya bato te na ndimite ba pasteur ba sala biloko en soki mama na ye abiki a olexelongi na TV mama na biso abotinga zaki na sida yo abiki au sala ngote na ndimite bato ba bema baninga na ba TV po Allah ki se longine Allah ki sana miso batu ce que ezalaki papa bote to mwana na komema lobake bomoni ye azalaki nganga féticheur atiki abiki na ndimite mutu abiki eza pona lokumu Nzambe ngai na yebi soke batu wana babiki eza pona lokumu Nzambe plus 243 89 99 61 014. Je réponds au nom du prophète Jérémie Kinké, la prophète Yanzambe. Je bénis mon père spirituel, Nzamba Pambolaye, le docteur André Avibila. Na pesi sous son mot na papa na pasteur Barthélemy Maswaku, il y a église la Trinité. Nzamba Pambola bana Nzambe nyonso balanda kinga KDC, bana Nzambe nyonso mokili mobimba. Bana Nzambe nyonso corps de Christ Nzamba Pambola bino. C'est le prophète Jérémie Kinké, la prophète Nzambe. Zamba Pambola batu nyonso pa pesa nga confiance pa meka ko landa ngai no bi ko hésiter te soki Nzamba zana eloko ko pesa ti na nzela nanga a permettre te o landa ngai soki Nzamba zana eloko ako résoudre te na vie na yo alinga ko permettre te o landa nga ndengo landinga endi ko loba hasard et pas Nzambe existe kate et zana eloko moko Nzamba nga pesa yo na nzela na ngai plus 243 89 99 61 014 plus 243 89 99 61 014. Zambalola apambola yo oyambi message yo komelanga problème na yo kota a contact na ngai na sambela pona yo zamba pambola biso. Merci. Nangina sambela pona mutu nyonso alandaki ngai. Seigneur Dieu de grâce na sambela pona papa na sambela pona mama. Mutu nyonso alandi message oyo azana problème na hôpital, problème na prison, problème na santé,
problème na foyer, problème na musala, mutu nyonso alandenga prophète na yo. Na sambali libérer miracle na vie na ye, libérer solution na vie na ye, libérer réponse na ba prière na ye, na ba question na ye, na pambolio na kombo na Yesu. Ndembo landinga ye, zambo ya tombola ka tombola yo, zambo ya pambola ka pambola yo, zambo asala ka makama minene makama ko kamwa, ndembo landinga ye, na tako disposaki, miracle est la possible na vie na yo. Na kombo na Yesu Masia, tolobi amen. Amen. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.